www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele, poto na ozana kembo alege mboyo lele. Si la confiance paix, la fidélité au bino vraiment au message pour paix sa biso na ndenge na chaîne na bino au www.potonapoto émission na bino au na mingi mange na kolo ya moi ici et bani. Vraiment aujourd'hui toujours recevoir Motola Nzambe pasteur Menga na otanga kombo na été na posa ye moko à se présenter kombo na ye na pesi mbote na le boss Givenchy Toya père double na Paris na pesi ba salutation na ngai na le boss Mazama Mopao 5 na Saint-Étienne 0007 balobi le boss Givenchy Toya na Paris père double boss mara solara bien na batnaï na pesi sumbote na les big boss Mosako de l'ami Dovo 3W.potonapoto site ya Moyuti. Nous en avons pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour papa journaliste. Boni. Et Kimber, Zamba Zobate. Pasteur, téléspectateur bazaki na bazana pour ça donc baye ba kombo ya pasteur eza nani, pasteur auti wapi, avandaka wapi, église aka wapi. Kombo nanga pasteur Michel Ngenga, naza pasteur visionnaire la communauté évangélique Jésus-Christ la réponse. Tout ça précisément dans Lubumbashi, la République démocratique du Congo. Et c'est quand nous avons œuvré. Et puis tout Panzani pays presque dans le Congo, Lubumba. Et puis dans d'autres pays de prohibition nous allions moi. Église, Eza yo ou bien vous avez déjà un chef, yo atinda ki okaka na kin awa pour évoluer. Te ngande naza visionnaire, naza pasteur visionnaire ya communauté, naza vagabonté na bima pe na maboko ya père spirituel, apôtre Philippe Wakala. Yepe kaka azana Lubumbashi, ye azana Lubumbashi te, yazo evwe na Kasai, précisément na Chikapa. Des sika tozali ba formation na biso ta nzambe tango kokaki senga iba libérer biso de biso tende ko bana musana na Lubumbashi nzamba pese ke biso vision to bengi lelo Jésus Christ la réponse de ya moto zo kubana ngo na mawana nzambe. Pasteur sko awa na Kinshasa yo bosani awa wayo beta to bon na Kinshasa na yaki sur invitation. Il y a l'église bonne nouvelle du royaume. Il y a une croisade de Maman Mounene, na Yolo, na Veni Kikwit. Tout ça, il y a un José Nzita. On a Moussala Yanzambe, c'est le bon Jésus, 10e édition de Moussala Oyo, na Ila Kia na Kinshasa. Et Banda qui quand? Bon, Banda qui le 2 juillet. D'être au Kobi na Yangolo. Sinon il y a aussi ça en l'église le 8. Le 8 hein. À part ça, c'est quoi? Il y a un mot pour préparer le mot. Bon, la moitié tous allés tous ont préparé déjà aux hommes à l'option dans le Lubumbashi. Et ça la musala moko, ils ont la bisokuna dans le Lubumbashi. Il y a croisade Mounene moisson 2018. Oui, vous allez dans le mois d'octobre. Et vous allez dimanche il y a le 14, plutôt que 6 à dimanche, il y a le 22, de Moussa le 12 et la Bissot qu'on a retour. Pour pasteur, pour préparer les bisonines. Donc, dans le séminaire où vous venez ça. Bon,
Pour la croisade, en tout cas, souci la macasse d'abord à gagner ma âme. Nous avons en moisson 2018. Mission Nzamba peut ça gagner ma âme. Kolonga batuna nzela ya mokili kokotsa mona nzela nzambe. Des missions munene ya croisade wana to objectif à croisade wana ko gagner ba âme. Des musala o nzambe azozo exception na Lubumbashi o ezozela biso kuna. Yo siko romi déjà prêt à Ronzonga. Oui, déjà jeudi bien vendredi à les 6 dans la Lubumbashi. Pour la rejoindre l'équipe où ils ont me préparé dans la retraite, dans la montagne, dans l'église, pour la Moussalawana. Et na rejoindre la retraite, on a ensemble, Dieu va donner à préparer Miloulouana, où ils ont le 14 octobre. Bon, pasteur, naina tunu mutuna moko eza ma bête, aussi diga pété. Donc, eza na mutuna moko tuna wa pasteur nyoso. Oui. Bon, pasteur. Nakala, tu banda komona miracle banda kosalama bondeli mundimi makiri na napu abiki mais lelo tokomona miracle bapasteur bomokosala miracle bomikobimisa bambuma bomikobimisa bato bambongo na poshi neti lobi nazoye kotala donc pasteur moko na tv na bachaine na biso awa ya lokale awa pasteur wana elaki ba 23h pasteur wana mundi moko abengi ayebisi no pasteur ndi na boyo bike yo bimisaka bambongo naza mpiaka donc bana na ngai ndenge eza wana donc mbongo ya kosombela ba uniforme eza te pasteur bimisaka mbongo nasela bana na rentrée scolaire oyo te tya liboko na poshi ntango komona nga 3 fois nzambe na nga wamisilo mbongo mutu wana pe atie liboko na poche atangi kombo ya pasteur wana 3 fois to akamudakani pasteur mbongo ebimi siko conseil conseil nakopesa na bapasteur baosala makambo wana est ce que yo mpoki kosala yango bon eza bavant ya temps de la fin avant ya temps de la fin biso ezobangisa biso te ndenge nkolo alobaki na mikolo ya suka tokomona comme la ndenge na ndenge eza basino ezomonisa étant de la fin déjà yango moni tona souci ya koprépare peuple ya nzambe et puis ya kogane peuple ya nzambe kobimisa bango na distraction ya mokili bible elobi peuple nanga bazobunga faute ya connaissance lokwa libota baza na connaissance te bizomona bazokoya na bapiège wana bafaux miracle vrai miracle ezali biso na baministère bibembese kwa na baministère babotaka te baboti bazwaka te bazwi miracle ezali tokoboya miracle te na nzela po biso moko tozotravaille na domaine ya miracle mais oyo tokomomona na temps de la fin oyo kobimisa bambongo na baposhi non nzambe na biso aza nzambe ya bamanière wana te aya babiloko bamagie oyo tozala ntango tozali na baécole primaire bazali kosalela biso babimisa bino basardine nzambe abanda koperde ndenge batara ya bimisa bino sardine bon en tout cas peuple nzambe faut être vigilant miracle ezali mais faut avoir discernement il y a des faux miracles et puis il y a des vrais miracles peuple va dans discernement yango toza ko inviter bango na croisade tozana nango baya balanda biso bamona vrai miracle ndeni nzambe bikisaka amonisaka baaveugle alobisaka bababa atambusaka bahandicapé nzambe wana azali balongwa na distraction mike ya pamba ya temps de la fin. Bon, pasteur, est-ce que oui, ce qui passe au tchad dignité. À part que la pasteur, nous avons moi na mabuka papa na bimi na papa ya molimo. Nous avons Melchisedek te. Nous avons moi na oya bimi na mabuka papa molimo et puis nous avons ndimi. À part que la pasteur ko ta lola la pasteur te na ko ta lola lokola moi na nzambe. Lokola moi na nzambe faut respecter monsieur ya di. Notion ya di mponga pe na besoin na la béni. Nous avons besoin de faire des bénis, nous avons besoin de bénis. Nous avons la responsabilité, nous avons la famille, nous avons la ndeko, nous avons la bofele, nous avons la veuve, nous avons honorer parole, nous avons dit pour nous avons parole, nous avons la Bible,
tant que nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Mais il y a des gens qui ont fait ça, c'est obligatoire parce que nous avons fait ça, nous avons tourné pour faire ça, na papa na molimo. So papa molimo azati akufa ma mentor bazali, ba encadrer ba biso biso bazali, oyo ko honorer na kopesa ba dîme. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu bien mais la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là on va bien non, donc zong là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez ver beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Pasteur, est-ce que c'est possible Pasteur pour divorcer? Bon, domaine à divorce, c'est un domaine tellement compliqué, ma caché. Dans la précité, il y a condamné en gros. Surtout sur le Congo, dans mon nom, il y a un pasteur. Nous, on a apprécié le monde dans ma balle. Le temps où réveillé, à la tente à Boluka, il y a des bâtiments dans le nani. Mutu azo yeba kilobi na ozala nani aoyeba ndenge osala choix. Monde ya ba divorce comme le pasteur mingi lelo mingi eza ba ngomoko. Mingi eza pe ba faux choix o ba basala ki aoyeba te lobi na ozala nani. Azo mona ka kotika la pasteur moko ya bongo bongo. Mais tant que l'élévation est moi ça doit comme un niveau élévation wana te. Les hommes même ba complication. Mais toujours vous savez l'ensemble solo faut y choix et puis au kimelo on a bien divorce au ministère en danger au peuple en danger on a limité la matière à chose côté en même dans l'église. Pasteur, est-ce que moi si tu as pour ma téléphone cher à TIP Mimbai? C'est la doctrine en Zambie moi ça côté à malgré tout le monde va un peu le temps de la fin les amours ma casse c'est la doctrine en Zambie. Apôtre Paul, as apôtre au biso ba nation, a te biso ba nation. À la question biso clair et net na Bible. Moi ça aux autorités de l'évolution surtout dans l'assemblée de saints. Moi ça au l'évangélisation, organiser ba croisade, ma convention ba maman, encadrement ba jeunes sœurs, mais pour les tumbelo. Que dimanche, ma peuple en Zambie, ma tata, ma maman, ma serviteur de Dieu, ma église pour le Zambie. Moi, ça tellement de besoin de la fausse doctrine. Vraiment, pasteur, conseil ni où you fait ça. Bateau, bateau le mappé et pas maman là.
non maman langue azalaki mutakisi non maman langue abebisi mabala batu boye bon makambo ebele oyo nakoloba te etala kaka esala bien te conseil nini okopesa bon tant que maman langue ezalaki esali na nzambe. Bon conseil napesa bandeko motu oyo déjà bimi na kombo ya nzambe la précédé ya koloba mabe likolo na ye surtout motu abimi na kombo ya nzambe aza na fausseté aza na bolamu biso te yango peuple ya nzambe même sango faut koyeba kotosa ye mpona nzela ya motu wana bato ebele babiki bato oyo bazalaki pamba lelo bakomi bato ebele bayeba liloba te bayebi liloba moto andenge wana mpo loba mabe likolo na ye fo atire attention makasi mingi lelo bafamille ebele ezosouffrir bazoyeba te bakokanga bandoki ya famille bandoko eza bandoki te eza koza bilobaloba yango basalela nzambe toza wana mpona koteya peuple malamu même sango mwana nzambe olobele mabe te même aza na makambo na tika ye ndenge azokende wana yo respecte parole ya nzambe ntango na kobanga nzambe topesaka conseil na peuple ya nzambe bakoya na bava wana te apart mama langue apart kozala servante ya nzambe aza mama aza na bana mikolo akolisa amérite respect apart kozala servante ya nzambe amérite respect ndenge bible elobi baparent bana botosala baboti totosala baboti biso te me baboti baninga fo totosala yango ntango totosala bango te vi na biso tozala mokusi nde lelo tozomona na génération na biso soki na bacimetière bagene bazokufa mingi likolo bakufa moke wani bagene bakota baproblème ebele kosimba baplace oyo basimbaka te koloba place oyo koyi koloba te nde ozomona baproblème tokominango lelo peuple ya nzambe batira attention na biloko wana bakota na bava wana te botika mutu na nzambe na ye oyo asaleli mutu aza na prospérité akojuge mutu ezaka na nzambe biso te. Voilà donc pasteur tout même son asuka tala la émission na biso tongara mingi za mo pousser pour moi bazo moi temps ya Hollanda donc émission numéro ya téléphone na mon message moko sope au type to ko tika yo pe donc ote ya biso mo liloba na Nzambe kaka yo. En tout cas merci na bandeko nyonso ba landi biso na kati na émission oyo bandeko bazali bana mboka na kati na mboka merci numéro na biso ya téléphone pour bandeko balingo rejoindre biso oza wana pour na soutenir bandeko nyonso ba prière même na musique même na télé numéro na biso za plus 243 99 7 679 443 plus 243 99 7 679 443 wana okozala na ngoma nyonso na problème nyonso okozala nango esengi prière conseil orientation okobenga biso tokosoutenir na ndenge na grâce oyo nzambe apesi biso merci na chaîne na biso yaki kovisite biso na kati na mission nzambe abakisa mapamboli makasi na kati na chaîne oyo oyo ezosunga mosala na nzambe ezokende mosika chaîne oyo mpe ekende mosika totombeli yango maavenir ya malamu merci na bandeko nyonso bayambi biso balandi biso mbote na bana na ngai nyonso ya église évangélique Jésus Christ na réponse na monde même bao baza na ba-États-Unis bao baza na Paris les-États-Unis azomona papa Serge mama Nathalie bien-aimé André nzamba mona bino merci na bana na nyonso baza na Lubumbashi baserviteur baservante nzambe nzamba mona bino grâce à nzambe za likona bino merci na bana na baza na Afrique d'ici partout ngolo nzambe la tabino tout ça déjà n'attend de la fin tout attend distraction te peuple nzambe tout le monde la distraction tout ça na makambo ya utile les paroles nzambe me pesa la parole de Dieu na méditation na prière nde to kolonga mi pepe attendre de la fin tant nzambe mabe mais tous à la coller sceller la parole na prière nde to kolonga ba plan sur attendre de la fin nzambe akanisa bino mingi na lolengo pesa ki biso ta ya kolanda biso grâce à nzambe qui tana banda kuna bino na misala na bino na ba projet na bino na kombo na Yesu. Merci. Ouais, vraiment, tout le monde a fait un souka. Il y a une mission à venir, on a mis l'orange dans le colo.
Donc napesa tout en beauté na batu va soutenir nga napesi mbote na les boss Givenchy Toya père double na Paris balobi boss moko sola bien na mutu na ye ba mbote place ozali et napesi si ba mbote na ngai na les boss Mazamba Mopao 5 na Saint-Étienne 0007. Donc napesi ba mbote na ngai na les big boss Mosakoli Lami Dovo boss moko ya pemba sola bien na batu na ye. Donc émission na bino ya ngoyo ikomi na mona suka tokutani semaine prochaine même heure même chaîne. Au revoir. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec Lami Dovo babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.